soku to tonga mama na yo e bongo tonga sila tendeni pani bobo sana parce que sozo ba ke mama top atrena ba propos mo discours toi vis-à-vis de sila liwe komi nango pene liwe komi lokwa li panangu ba to kufa la auto yo zo manke mukolo se ko makape mama na yo pena yebiso ke so papa pasteur po foza pasteur ozano muto komo okoti pe na milieu médiatique kala mingi te. Lelo na ville province à Kinshasa solution eye pona mituka na bino tunangani ni mwana mama établissement Force de Dieu Fordi ya Big Boss Pichu Mondonga la force tranquille ba yeli bino solution pona ba mituka na bino oyo mwangana ezana matutu établissement Fordi ateli bino débosselage peinture pe fibre awa soki otiki mutuka na yo kende kolala ponya ba bebe po ekozonga elengi na ndenge kosakana te se pelas na se pelas awa na établissement Fordi baza na rapidité na ndenge kosakana te ni le par ailleurs côté mécanique pe électricité basalaka marque nyonso ya mituka ata mutuka na yo ezwi pani ya ndenge na ndenge osundula établissement Fordi bakobeta yango dada otuninga établissement Force de Dieu ezomi wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien ezomi na avenue Farage numéro 61 direction Chamba pe Gambela na commune ya Kasavubu oza mobimba. Établissement Fordi yonde papa na bango na domaine ya débosselage peinture pe fibre ta établissement Fordi oye kosekusa mituka na bango oyo ekufa établissement Force de Dieu ki daka na yebiso gu keyo poto na kati ya Kinshasa Texas na République démocratique du Congo eza bongo G-Graphic Design imprimerie haute définition na République démocratique du Congo ya boye tikala kozala te G-Graphic Design œuvre ya congolais ya diaspora Monsieur Emmanuel Kapita oyo ye Kinshasa auti États-Unis d'Amérique aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba congolais soni botala bino moko inauguration esalemi après prière oyo pasteur asalaki tokoti na kati non ya boye ezalate ba matériel oyo euti États-Unis d'Amérique papa mama ndeko ya Congo kanga pe simba soki olingi osala impression na support nyonso banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo ba tasse na ba assiette ba banderole ezali kobeta mawa dada na ba chapeau ba véhicule ba stylo ba stand ba vinyle to pe ba autocollant et bongo soki olingi basa elo logo ba affiche na ba invitation création ya site web kaka na G-Graphic Design ba carte de service ba carte de visite invitation ezali kobeta makitoko mariage na yo ekende sango bazali kosala ba flyers ba drapeau na ba écharpe ba affiche kobanda na A4 A3 A2 A1 na A0 ezali kobeta madada ndeko mwana ya Congo ne vous trompez pas d'adresse nzambe pe kokodikoko ya imprimerie haute définition na RDC eza bongo G-Graphic Design otuninga adresse ezwami na commune ya Matete na boulevard Lumumba soki l'équipe po Matete o l'équipe Palou entre Kin marché na Palou oza mobimba kota na G-Graphic Design ozwa solution ya ba impression na yo nyonso ah G-Graphic Design la qualité c'est notre devoir ekeyo
Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir et bonjour na ba abonné na biso ba nyonso ba misona kolanda Dorcas Bolo Coco en direct de Bolo Coco officiel. Je vous aime tellement, abonnez-vous massivement sur ma chaîne l'argent d'actualité, chaîne de où elle rabino ba information toujours en temps réel. En tout cas ba abonné nanga ba tout bolingara Bolo Coco na bino pe alingara bino trop ya mingi koleka. En tout cas avant de commencer, car on est au banda tropé ça. Merci mingi na kolonzambe o ya sali kenga na bino to kutana mokolo le grâce na ye to yeli susu liboso na bino en tout cas to pesa ma tondi mingi parce qu'il y a au mérité un grand merci à Lebombuta Moufinuku Europe en tout cas bisous à toi Lebombuta et merci encore une fois de plus à Sam Coucou. Il est nécessaire, Motema Yeme Coucou, tu peux boka na l'Orient de Bruxelles. Arnaud de Kassongo, balobi tout jeune. Arnaud de Kassongo, fondation tout jeune. En tout cas, tu vas avoir le 10 septembre pour une ouverture, pour vraiment qu'on sensibilise ma maman, car on est vers la fondation Abisso tout jeune de monsieur Arnaud de Kassongo. Merci à Hervé Mbika, il m'a battre l'ingénieur. Un grand merci encore à Pichou Sadam, Motemananou Doma, Brigitte Mavinga, la maman de Magali et David depuis Suède. Ngai nde na boti bana nga boye, mwana nga neti Kristo. Bolo Coco, nga ta na ajo na nango. Na yebi ofinga te. Na yebi ko epa biso ba finga te. Na ba parents nga ne ba boti biso to ko finga to yebi yango te. O bandana ofinga ndeni pour ba parents nga depuis na botama ba parents nga na moi place ba swana te. Peut-être ba ko ça na la chambre. Mais na boyende ba éduquer biso par parents na biso na moi place ba swana te. En fait, na Bible ba bi on donne ce qu'on a. Maman t'a pas donné ce qu'elle avait. Nda pesa ngona dada na e. Comment bino so vous vous retrouvez na kati ya eloko moko maman na mwana. Mwana e atongi mutu. Si là, on suppose que c'est la petite sœur de Maman Top. Bon, tu peux la famille, mon corps, ça simba. Bon, on va comprendre, si Maman Bimba, comment on rencontre si la Bissalou? C'est comme si. En tout cas, si Maman Bimba, on dirait souci. Et ça grave. Les Bibles, pélo, binazon à la Bible. Que les gens, tu seras combattu par les gens de ta maison. De ta propre maison. En fait, si la vie n'a et ça kana kati ya Bible. Pourquoi maman to pour le ka oyo lo bakenga na bota o bo finga indirectement pour ani. Lo baka ke si la o bota te. Finga ka ki sitat. To si la bisote. Po yo tango le ke obinga la sopa makila na bota mo na maternité. Eso coïncide te, eza en concordance te. Ba bengi lo ko mususu, ya ko lo belo mususu. Pourquoi il faut tsaka ke yo bota? Maman to biso pe to bota. Moi, on a même langage, ce qui est grave. Biso pe to bota meto tout lango tolote. Bactrice et belle pe balekara babota, ba tout lango tolote. Pourquoi si vous voulez parler de si, il faut bon l'accepter ce qui bino bobota. Si nous si on parle de si, à toi l'accepter que si elle vient d'une bonne famille. Au bino pe batumsu ba uti na bonne famille on a été. Si aussi elle vient d'une bonne famille, to kenda matanga basila ti. Bon mon enda ko basila ndeza. Bon mon ni famille basila ndeza. Je crois que si elle est yemoko na Congo, famille n'a pas kenda poto. Je crois qu'elle est yemoko na Congo. Pourquoi si vous voulez parler de si, vous faites toujours allusion à Robota, na maternité. Et puis moi, na père maman top aye dada, aye le baki asa na moi na za diplômé. Ok pour ça na moi na diplômé mais au ko pas souvenir na besoin moi na te. Mais qu'est-ce qui fait te baraka la question qui ba sente ozora soni. Mais le long mutu ba seba abala ti me ba senta ye azo le bela télévision ke ngana bota na va moi diplômé ba senta o ma senta ni comme sonyo o manquer ba parents respect makambo ngo change pour manquer nos famille no respect ba senta o tout à tolo. OK. Ya on a ça dépend de l'éducation. On donne toujours ce qu'on a. Très bien. Mais totika ko choquer batu. Totika choquer batu. Place au bino boza wana. Bota la pe madame na bino abota to abota te. Ton bino bo finga sila. Madame inani. Kaba. Ya bela. Place au bango ba pas bota te wana. Po bango ba mona quoi place bango baza. Ton bo finga bela. Un jour pardon, ton bino bo finga sila. Bela pezo sale pasi. Qu'un jour bano peso to bebani to bato so to bebani bo finga ngape.
po bolingo yango ya Kinshasa to ya Congo ekoma nango ka ya mbebo tango aza pembeni na azotala bafaute na azotala badefo na yo un jour so bobebani aoya nde kolargele biso yango na point obota bolobaka te po boza mpe pa Bellevue no aboti te boza mpe chez l'autre là no aboti te donc boyaka ofinga bato kobota te eza kwa ovanda na koka mais ofinga koka mosusu mpo aza ennemi na yo koka wana mpe esali pasi koka wana mpe esali pasi ki ye ndenge ofinga ye kuna nga na mpe lo biso tobebani ofinga nga kasi aza mwa moke biso mpe toyabaya mike papa asila tobota te abota na ye te naoloba ngo chaque fois ye aza mwana moke kasi abota si aza ne mokolo peut-être ka obota su te madame na bango abota donc ça ne sert à rien ya koyaka toyoki yango déjà si la pa yoka yango déjà bomonaki elobi te na robe na mokuse na joli kabelo ne ka makasi a madame si la aka kitoko a madame tango bofinga sila kisita botala pe patron na bino to muto apesa bino mbongo est-ce que bota to abota te donc bozo finga pe madame na bino indirectement voilà bozo finga madame na bino indirectement mais kaka wana to za wana alobi que ce qui SB bengi nga na rejouer te na seki est-ce que biso to raisonna kai est-ce que si la non na casting na da raisonna et ani nyango pourquoi to kuta na ba théâtre est-ce que si la kuta raisonna ana kata casting asila te ba film aussi la asala apesa ngo pas professionnel donc ti bo mona SB ana isa ba professionnel to mona ba tonton Loulou to mona ba bonbon ba kuna ngamo no se meki ya ba kuku na bonbon hein bana 5 menana bonbon ba Michou Bembele bazawana ba Linda Cote ya ona tuna sila ozo linda wapi na ina po wana bo jouer makasi wana mundele siko biso to raisonner no mindele to raisonner no ba professionnel en tout cas ye non to kanisa même pas si la zone même pas ye na makanisi donc au défenser biso mais yoku to chaka okate bino jouer te biso to a besoin talon yo la biso la gomme na ndeni biso to a besoin lu bouteille yo zo la biso la gomme ya bata tiens yo ba biso ke sila na makanisa sila yo zala ozate yango pa benga yo te yo ebi ke ba benga yo te yango mo de jobi o sauter premier pour ba ke o yate ko sila otika la benga yo te tala ba te belé ba ya gabi bazawana ba Michou bazawana ba te belé bazana aussi la benga o ba sala impact est-ce que ya na kombo to ebi ete to ebi ete netinga na découvrir ka mingi te même na découvrir ka mambo yo ke mama top avant jeune fille mais mama top a kitoko so apesa pe bana kitoko wana ngaza bien mama top elle est très jolie na lende mama top il ne fallait pas deux fois to asumaka ba bêtise na biso wana nde personnalité mais soko zongaki omona ko sali mabe oyo senga pardon pourquoi obima lisusu oyo loba mabe pour côté ozo senga pardon côté ozo bebisela sila que soki bolinga sila kaza le pas maman Olive yemo pourquoi kotanga kombo sila nani yeko yebisa bino ke biso tolinga ka sila ndaza pas maman Olive non maman Olive azam kolo maman Olive elle est responsable elle fut la mère de la République mais eza lilité te na kati eza logique mututu alingara intérêt na ye nedi bi est-ce que biso tolinga intérêt mama top to tolinga intérêt SB tokolinga intérêt sila bisalu makasi tolinga intérêt sila bisalu makasi na ndeni nga na olia nanu te na pesa mtu mususu bible pe boyango la charité bien ordonnée commence par soi-même na ndeni biso tolinga nde sila zala bien kuna mais maman Olive pa boye batu pourquoi bolinga bo bebisa sila makambo pourquoi na likambo bolinga bo sangisa bo toute sa sila na maman Olive likambo maman Olive osani na likambo sila bino bobimaki bofingi sila bobimi bofingi kisita bobimi botongi bana bino batongi mama sila pourquoi vous faites allusion entre maman Olive et sila nyonso na boami te mama be bolinga ka bo bebisa sila na maman Olive pourquoi bokoti na maman Olive amuninga na bino te bokoti na likambo pourquoi soki bino bolinga ka sila kaka za pembe ya maman Olive boami te mama be bokoti kana ba bêtise na bino te za bino na bino ba théâtre pourquoi boko tsama mokonzi na kati yo kasi po yo lo ba Swahili nde maman Olive olinga yo
tant que moi que peut-être que comportement nous a mabe mais si la zone que elle est bien ce que maman Olivier m'a poni si la botika pourquoi quoi autant comme maman mo kondi na kata ba bêtise na bino na tu no bolokoko lika maman Olivier que kota na kata bêtise au poani na maman te ba botongi si la mutu botonga keza si la biso baba ku to telemi tobi pourquoi mona na mukia ya otonga si la moi mokilo ezango pe ka tour à tour mokili mbanga ntaba oyo sali si la mso bosango pa na mso bosango pa maman abino donc toi évitera makambu na vie toi évitera po babi toi na masolo ebele au moins na ba vie na biso to zala ba passé ya on to tambola malamu po ba passé na biso ezala bien po ya ko rattraper biso te toi na ba passé toi na makambu ebele to bino bozo attaquer si la biso to ya bimisa bino ba passé donc to se réserver to se respecter. En tout cas, voilà, tout est réservé, tout est respecté, et au sein la mingi bien, n'endenga ma bête, l'élite de faire le but, tout est réservé. Maman Bezali, bon, bimso la vérité, m'so qu'on supporte, tout danser là, m'ta mounene, donc évitez, maman, attention. L'élite était, tout raka wananan. Tout moni impolitesse, na génération oyo. Pas possible. Et là, on est dans ça, que les générations, bah, comment, bazo banga baya yate, bazo manquer baya facilement. Boloko on a aussi qui sont dans le besoin faute à Chine. Ah? Faute à Chine. Nandeni. Chinois. Donc yo monique moi talon mon webimaki si la lataki. Yo poke sombo lati. Sak mo bo si la lataki. Yo po sombo ke lata ya ba chinois. Donc yo mo lokwa bokokani na sila. Yo mo lokwa komi lokwa sila. Est-ce que bi ke mutu a que ça peine na mbongo ko le kaya na e masaka na respect. Et ça éducation. Donc en fait et ça orgueil na excès des ailes comme la génération montante comme na ba jeune na biso surtout na théâtre. Donc yo moni que posi la simbi sakwana aya liboso na nga na théâtre nga pe na osala tout OK bimata na mutu akufa ka pose sako aussi azala ngo po yo mona kwa bokokani te impolitesse eza biloko obobomba batu misusu eza ke si la éviter na bango pembeni na na kanda wana siko ba se révolta donc baza ba fan révolté amon ka na ko pousse un peu mais ya madra te na atakaka madra yes c'est la madra donc elle est supérieure mère supérieure donc si la sa mère supérieure n'importe quoi peut dans moment où toi acceptant on peut bongo. Donc yo po simbi sa Hermès au monde que si la simbi sa Hermès OK bimana bibembe ka po la tailo ko si la lata ki ndo mulo kwa boko minde moko kasi bozo refléter ba image ba famille na bino o nga na bota na bimisa mwana nef mwana lelisa mwana so ba eduka ki bien te yango nde tozo mona siko ba retomber nango so ba eduka ki bien te nde to mona ba retomber nango on reflète l'éducation de nos parents on reflète l'éducation de là où nous venons. La autant yo zo manqué mukolo c'est comme makape maman na yo po il paraît payer pas tonga maman na bango ka iba étoile na kasi boti kango na famille na bino boya nango na boya nango na mon théâtre te soko tonga na kutu maman na yo au moins te ka wa fille maudite soko tonga maman na azaku kitoko koleka obongo au moins te ka wa fille maudite emso batu balinga maman na yo ka pona kitoko na balinga ka maman na pona ko jouer na comment yo non mwana okiko zo makanisi ke mama akanga étoile nanga wa mwana mabe na wa biso ke so mama sala théâtre pour mo sala théâtre na nya bisi bino saka lokwa na ba église pe na biso ke so papa pasteur pour faire pasteur non mama la kiso musala après so ku to tonga mama na yo e bongo tonga sila tendeni on ndenge comprendre na biso quand tonga mama bino donc tonga la biso pe sila c'est pas du nouveau. C'est pas sorcier. Voilà, merci beaucoup, Lily, t'étais mes amis, t'étais, t'as beau esquiver, Miss Elor et l'équipe, Miss Coach, on dirait, bah, Miss, Lily, t'étais, l'autre, Monique Gabriel, à l'équipe, déplorer, comportement, mon corps. Pourquoi Sila a bloqué Maman Top au moment où Maman Top a sauvé Bengay? Poni Bobo, ça n'a pas passé. Poni Bobo, ça n'a pas passé. C'est ce que Maman Top a traîné, bah, propos mon discours toi vis-à-vis des Sila. Surtout na première entre Ixil na Sila. Na Ixil na Sila surtout ça. Atanga mo pe na zaka choqué. Vraiment makala boye. Tozongi po bino ka sa nini? Yo zo ya na 10 mais faut to banda na 0 zaki ndeni. D'accord. Ba propos ya tenaka ba sortie médiatique kwa sala.
à l'encontre ya sila. O minimiser sila, o bimisa ba mabe ya sila. Malgré ça, mais sila benga kwa po tunara na SB. Mais tokola to suba mikete. Tokola mutaliye sa muninga zate. Tokola mutalati sa muninga zate. Si la vente a été non, si on a continué quand la bateau, on a perdre vie. Batum sou baza o vendre pembe nangate. Batum sou baza o pousse pembe nangate. Ba ko isanga mutu. Tant yo solo ba mabe yo kasi si la na mutema te. Bino bona mitema si la na mutema te. Po ani. Biso soto na mitema nga so choquer nga na bloquer. Nga ta na famille so choquer nga na bloquer yo. Boto solani ni relation ni tozana. Moninga ata na famille ya bisoko. Baba ya bana ba mbongo basala ba place bien. Soko choquer nga na bloquer yo. Na minute wana na sule kina ote. D'accord. Bino bona mitema sila za na mutema na te po ani. Et puis, maman, il m'a dit, pour nani, maman, top, bengara, te aveli, tant, il y a fait une sortie médiatique à pas beng. Tant makambu ya dada tonga ki sile bima ki po mungongo ne sagi na kati. Pourquoi tu n'as pas appelé ta petite sœur Sila pour lui dire que maman apaise-toi, bano, tobo, tarabana, tobo, tamite. Au moins, sagesse et kontaka. Non, félicité Yana. Sagesse et kontaka. Que maman, za mwana, netinga maman abiso. Tellement qu'elle est sévère, biso papa na maman mtoza makoma kasi amutema. Nga maman biso betanga koleka ba ane nyonso. Ya on peut la comment la caractère mort dur. Nga ndoka ça maltraiter nga, mais elle me forgeait, elle me formait. Maman biso so sali maba beto na miso mtoyo ko funda yo. A beto no na miso mtoyo ko funda après na ndako peso piliso au lien à 18h. Maman za bongo. Po em sou ba tongi si la to ba manquer si la respect. Son monde déjà qu'a pesé si la em sou la ndako lobi pas manquer ou maman na donc ton moi la sali mabe au réprimander na nous. Après on sengele pardon et pas aller qui na yo si la que si la tobota bana tobota mitemate asaka moi na comprendre limbisa ye ata na kombo nanga. Mais yo sala kangote. Ozeli ba réaction na biso. Ozeli ba remarque na biso ba reproche ozeli ba cook ba oloba. Po oya benga si la. Atanga na bloquer o kaka. Atanga na bloquer o. Merci beaucoup Lily, merci à Lebombuta, Moufinouya Europe, en tout cas, merci Nayo. Et Lily Tété, tout le monde a question il y a Gabriel. Mais Gabriel, il y a révélé quelque chose à l'obi. Et c'est là qu'il passe hier à mon moutou mort boui. A fingaraye, mais moutouana a ça attaché des presse, y artistes et comédiens morts, confirmé par artistes et wana. Ils ont hypocrisie. Boloko qu'on a eu son nom que Yagabi chéri. Yagabi d'amour. Non, to kuta ante, mais aza actrice na lingaka. Nga à chaque fois na talakaye. Yagabi no zongi ba beauté na yo Yagabi Toto tonga wana bolokoko. Yagabi na lingaka nga pe fona kende pona baby pe. Yagabi fona kende Yagabi zongi kitoko, Yagabi na lula kiona ba coupe na osala. Yagabi chéri, Yagabi d'amour. Yagabi a na sagesse Emora yaka ye na tumba na ye epandi mokili maloba ande vérité aza mongo Yagabi na ebité kokola aza ou alors azaki nango meto ebaki te. Elle est très sage Yagabi. Tant longtemps Davina amankaki si la Yagabi abimaki abiba na miketo senga bino ka respect. C'était Luna. To senga bino respect. Bon respecter ba aîné. Bo tala ba né o ba aîné basali. Tant Yagabi aye. Aye kolobela makambu o eleki na vie asi la. Est-ce que maman tala no Yagabi et puis azongeli no pe kitoko na ye. Tant vous au finga mutazana mukolo na aleki na kitoko, aleki na succès, akutana batu oyo kutana bango te na répéter la bino loko wana. Aza pembenya maman Olive de mère. Non, comment pembenya maman Olive te? Ozano muto comme au côté na milieu médiatique kala mingi te. Yagabi asali ba kombo depuis 1900. Oh Gabriel sali a salité, c'est normal. Oh Yagabi asali o salité na aja mukolo na makambo a mukolo na vie a mukolo. Tant yo nga oyo finga Yagabi mitalati. OK. Boni boyeko. Yagabi très belle, très jolie star ya mboka o. Ozo finga par rapport à quoi? Neti bana Yagabi aboti baba na mibali mebali kuna kitoko. Te kitoko za ngo mabele mais to lobela rabino nano o mitali no yo. Okokana Yagabi na ni okokana bana na nini? Tu peux pas te lever un matin poser ba français papa.
Maman, neti nga langue maternelle na nga français. Maman nga omesanga libela oloba français. Linga la kutu na ye bango biete. Donc yo pona français yo loba kawana, ndezo permettre yo manquer ya Gabi. Pona moi français na oloba kana ndezo permettre yo finga basila. Mazarana bela mona raté. Toke ya Gabi pa yam suna ba famille pe famille ya biloko kana famille ya sila te. Attends, c'est quoi? Ezaka nini yango? Po yo zo loba français, nde yo fo manquer mikolo. Non? Tala no elongi na yo, tala forme na yo, avolo bana baninga. Avolo ba pena mikolo na yo. Donc c'est que yo posa no mal éduqué. Papa no ala exé que ka français ko respecter mikolo ezate. Yo finga neti ya Gabi par rapport à quoi? O ebani telo kwa ya Gabi. O sala telo kwa ya Gabi asali. Yo kasi ko vanda pembe nya fali, to ko vanda pembe ba musicien, ndeko pesa o zèle, o pesa o danse yo manke mikolo. Na yebso ka fait attention. Avec ça ka nisi bela za bimse. Abimse mais obebisa ka judiciaire na yot. Mobali pa yo bala tala. To sala ma communauté ngali liboda na bala na nga na boti ba na nga. Ba pe ba côté ba côté za ba université ba sa vie na bango. Emso na comme na moment o yo obebisa ma kompo na ngala ku. Emso na okela nga na okufa. Bozano ba no bozano ba fio bo boti te bo balite. Bongisa CV na yo. Bongisa ka judiciaire na yo. Famille mususu pe tala ka bobia yete. Façon ka finga ki Ursile, pardon, façon fingi sila. Façon fingi ya Gabi. Emsu biso pe ba yaya na yo, a finga biso. Ba famille mususu tala comportement na biso na TV. Oh mobile tonde ko na bango la kisi bango fimo bona ba la dernière mo boy. A teta nda finga ki ya Gabi. Emsu un jour na famille kamo ko pété o yo finga biso. Bongisa CV na out. Kapo na mo ba $100. O moi si o maelo a kitoko. On a wana to condamné bela to loba to condamné nani. Ye bela bik attaché de presse nanga. Déjà nga so si la bik attaché de presse ni fina za ba réserve maka mususu. Neti biso bala si la to manka mutu te déjà kanga na na fingi mutu. Ou alors to aka ko répliquer ce qui mutu asali mabe. Hein? Éducatrice to maman. Oki ko tika te bana ba finga ba collègue na to ba finga ba ninga na ya musala. Oki ko benga habité to ça biso ba adversaire en fait on appelle ça émulation. Toi na kati émulation na kati compétition. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Donc OK na ngona level mo bo e koto ko simbate. Ozana pona bela zana pona ko reprocher bango. Est-ce que okaki kambuya Thérèse ya loba ite yana? A bien exemple lo mususu emso yé sujet mo boye bazana tournage excusez. Balingi baloba lo bosi la pexi bango bien été soke bimi eke na sango ke toloba kyango awa ezangi na tournage asila éducatrice ye wana mama malamu ye wana emsu pe Thérèse za mukolo asila mais sila pekisa bango lo kwa na ndaku na ye a pekisa lo kwa na chaîne na eto na tournage na ye ce que lo nini mankaka neti na belle vie a pekisa ba demer wana ya ba amiki pour biso to amiko nous sommes dans la quarantaine peut-être deux dans la trentaine. Pourquoi biso toza la sagesse wana ya que emsu demande c'est pas emsu to kuta na bela quelque part emsu pe na kota la famille ba bela quelque part on sait jamais emsu bisalu mo bo olinga to cousin asila mo bo olinga bala obo linga ni pe makasi siko yo so baby so finga batu tonde kwa ya Gabi mo bo oyebite omoni na télé to ya ka tozo bima na biso ozana pro mutu mo bo to proche mutu mo bo to e ba lo ni to loba to e ba lo ni to pesa na population. To garder peu ba relation. C'est très important. Nga lelo naza baku po naza baku ka vie. Nazala na teke fona finga belle vie po na komisa sila. Wana na komi flatteuse. Na komi le corbeau et le renard. Non, ceux qui sila non belle vie ça le quoi bien elle a quand même bien fait mais koto a dérapé qui. Et c'était que yo vandi wana aux attachés de presse ya bela au vanda kapo finga kabatu. Le bito e bien ngote. Le biso to e bien ngote. Donc bela ayeba ko encadrer moi équipe na ye. Aza maman moboti bien kata boti physiquement te bato ba pemene ba lo kwa. Na ngo simba mbosi mbate. Pardon, non, simba la mate. Na lobi ya solo. Na mo da barezi banza salinga voice a bang singa barezi. Voice ngoza nini pardon. Biso pe maman biso peut-être kana bébé te na maboko maza éducatrice sa maman ozo éduquer biso sa maman ozo linga buzo bate na famille na ye. Ya biso baba kuka. Non c'est pas la famille libota ayeba ko gérer bato ba pembeni na ye et ça bien.
Voilà, merci beaucoup à Lili Tété. Nous sommes arrivés à la fin, en tout cas. Très belle émission. Moi-même, je crois qu'il y a Bandoro Bonandabiso. Bon, partager, bon, tu vas commenter, beaucoup aimer, parce que, Tozarawana, juste pour nous resserrer la bino moussala comme il faut. Et tout comme il y a biso dans ce il faut message au président à Bandeko, Balandi, on a beauté, au président, au président dans numéro de téléphone, pardon, la dérange. Et là, quand on est bisa, souka peut-être pas Mama Top. Mama Top. Mie mina kupendaka. Uko muzuri, mina kupendaka. Mukona mona kao epona no bila sweli kena lingaka e. Sila ndeko na sila leki na ondeka olobaki na mission, obi bosali ba plus de 20 ans na sila. Une fois, okenda pe kotika sila na bon marché, okutela papa bisalu tout ça. Sila ndeko na mwasi. Po olobaki ke ozaki choqué, olala ki te na likambo babi ke yo fingi sila, mais toi tu te reproches de rien. Em sozan likamso solobaki, yo ebite ke za mabe. Mais, et choka ki batu to etuka ki batu. Si la ndeko na ozali kinayo, ata bloqué yo, wala ba voisin moyen, o koluka po o atteindre. Le pardon est une puissance qui libère. Nga la sepela ki na comme reconnaître ngo pe osenga ki pardon la public. Mais, kanga den dada munoko. Kanga munoko, po azote makaka lobesa kwa komi na compétition na sila, to komi na bras de fer na sila. Aki côté matal banga so ba bengi ngape na oyate soki mama azo se reprocher ki asala mabe gake akene na mabe asengi pardon, pourquoi pas moi la pa kanga munoko si la famille na yo luka moyen ya kosenga pena pardon ata na voice to calmer ba ardeur, to calmer moto. Beaucoup tana bo senga na pardon, beaucoup tana bo solo la. On sait jamais. Liwe komi nango pene, liwe komi lokwa li panangu bato kufa. Ande kona yo za moi si kitoko, moi je suis sûr que moté mano pesa kitoko. Donc on a reçu qui ça na pesa mbote na président Fiston Batista, président figure de star, cher abonné à Bolokoko, bo s'abonner pe massivement na Batista TV officiel, kona ne bo monanga na casquette nanga ya actrice. Et puis, bon, s'abonner peu massivement na chez Lili Tété News. Kuna nde bon mona ne na za journaliste ne pe na lobelaka basango ya mboka. Na pesi Abraham Matingu depuis Paris. Abraham Matingu le temple, bonjour à toi. Ya Willy Moucheni depuis les États-Unis to solo li. Ya Willy alobi en États-Unis na bisi ya Willy kaba gloire kenge ne baliaka. Na baboloko ko donc ngana liate. Ya Willy ngana sa yo ya tongo depuis 2013. Po anika ba gloire baliaka ngana liate. Na moni Christian Lissasi le partenaire officiel de Lili Tété. Abi Lili na moni posono e baby na otindelo ba complément alimentaire na zelango kaka et ça bien. Et puis na moni Bokiki Mwekaton, papa Popi Daddy Sugar na Londres, na moni mama Jolie kitoko moi si bonzenga akomi na bakoko mazaka kitoko. Et puis mama Miki Kalendo na Londres, merci beaucoup à vous. Bolokoko pour na ba abonné na biso numéro nangeza 00243 99 Nabosani. 00243 99 67 64 170. Je permets que ça va signer un peu sur l'anga, ça y est bosani. Ba pesa yem su balingi ba somelanga ta téléphone balingi ba melisanga ta tande na okosola c'est que na lia quitter peut-être. Donc pesa bango numéro ba pambolanga pesa bango numéro ba pambolanga na za ya bango ba western na bria na lemba bolokoko na lemba esanga bien. Merci beaucoup. Merci Lili Tété mututu alingi contact ya Lili Tété komelanga en privé, mon numéro est affiché là, bon numéro sans problème. Na lobby bien sans problème. Et zani ba numéro za pona coca. Non bi bien coca, pas de dérangement. Bolokoko pardon, téléphone nga pesa opasukati. Ndeka Miss Lolo alela ki yanga pesa opasuka. So batine ngata ba iPhone esanga bien, ba Samsung ba iPhone esanga bien. Na semeka ba Abakouk. Vraiment, Lili Tété de tous les Abakouk. Tolingi bino ya trop. Merci à Washima Tondo, merci encore à tous les Gaulois, les gladiateurs, les Abakouk. On vous aime tellement. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolokoko officiel. Tokutani ngana bino. À la prochaine. Bye bye.
na ville province ya Kinshasa solution eye mpo na mituka na bino tunanga nini mwana mama établissement force de Dieu Fordi ya Big Boss Pichu Mondonga la force tranquille bayeli bino solution mpo na bamituka na bino oyo emwangana eza na matutu établissement Fordi atieli bino débosselage peinture pe fibre awa soki otiki mutuka na yo kende kolala ponya babebe po ekozonga elengi na ndenge akosakana te se pelas na se pelas awa na établissement Fordi baza na rapidité na ndenge akosakana te ni le par ailleurs côté mécanique pe électricité basalaka marke nyonso ya mituka ata mutuka na yo ezwi pani ya ndenge na ndenge osundula établissement Fordi bakometa yango dada otuninga établissement force de Dieu ezomi wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien ezomi na avenue Farage numéro 61 direction Chamba pe Gambela na commune ya Kasavubu oza mobimba établissement Fordi yonde papa na bango na domaine ya débosselage peinture pe fibre ta établissement Fordi oye kosekwisa mituka na bango oyo ekufa établissement force de Dieu kidakadaka na yebiso gu keyo